Bonjour, honorable Eliezer, pasteur César, en Californie. Il est en tant que président à la tête du pays, mais jusqu'à ce temps, ces dollars sont pas. Bonjour mon frère, ils ont déconné à partir à France. Maman Marine à Londres, la zone bien pour la macambo ya école privée. De les armées, macambo de la cabinet vraiment. Chef de l'État est-ce que macambo aïe bien toi zoé bayango ti. Au monito lever option à Koloba parce que au monito silence za malambe. Dekeleze en tout cas na lende. Dekeleze okouta Chine oyena biloko po kulongolonga kana checking wana dekeleze. Basi moko tozomona ndekeleze soki $100 eza na de carton na te biloko etima te. Bongo yango $100 wana eza ya copie basengaka bino ou bien kendaka na caisse ya l'État. Atanga Kabila tozalaki ko dénoncer comportement ya ba autorité. Mais natango Félix awa ba autorité baza bato liboso o bazo marcher en dehors ya loi. Bazo zo ba sens cynique mutu nyonso azotambola na gyrophare. Do éviter nanya za na droit tambola na gyrophare nanya woka kaka oui et baza bato liboso soki embouteillage eza bazwi sens cynique. Likamwa ba gyrophare na Kinshasa elekelinga. Mutu kanyonso monika bateminda wana ba pelisi bango wana sens cynique. En tout cas, on doit laisser passer ça. Ceux qui ont le bibaké kota na tout moi laboratoire na bangwa mike ya koluka koloba Eliezer to mona qui est pas. Ceux qui ont dana ba preuve contre les Tambo les na télévision loba. Mbote lisusu bandeko nangai na bino bandeko oyangai tokutani lelo tozali mokolo ya jeudi 19 jeudi 19 mars 2020. Lobby tosolo l'a quitté parce que tozala qui est un peu trop pris pour na ba makambango yoyo. Mais déjà la journée tozala qui kozwa appel de partout pour na o etali maladie o ya coronavirus. Na kati wana bande konanga tolobaki tolanda ce que pouvait dire les chefs de l'État ba disposition ni ba kozwa. Et na pourquoi le chef de l'État s'est adressé à Zouiba disposition, ba mesure en zanini, ba classe tout et kanga, primaire, secondaire, université, nyonso bakanga, baboy attroupement y a plus de 20 personnes. Balobi makamwa batuko sambela église pour na ko créer attroupement ezate. Bar ezate place tout bato bako sangana. Mais na kati wana il y a un problème au babengi une réalité ezo pousser biso to réfléchir. Pena lobaki yango avant. Il ne faut pas que l'ukabo comparer situation mi-balais différentes dans les allées. Et les gens entendaient que Félix aloba lokola Macron aloba batu bavanda na bandaku loyer futamate courant futamate et question et bandiko bima bongo na ba bus e kozala ndenge nini bongo na marché parce que marché bakangite e kozala ndenge nini parce que ba place au bato basangana kebele yango na marché ce qui na Pascal Kakao et tout le quoi bato bazo 4 c'est plus de 20 personnes à la minute ba bus na biso e kozala ndenge nini ndeko moko alobi ndeko Eliezer nazo proposer que bazo bato ba prélever ka température avant que bato ba mata ba prélever bang mais papa eloko wana ezalaka na aéroport wao yango ekotisa ki premier cas ya coronavirus parce que jusque tangu tozi 4 cas ya coronavirus 4 cas ya caméra te 4 cas ya coronavirus nyonso docteur Muyembe alobi ezaba virus ya ba passager importé tozi owan mais baka nyonso to wana ezali koleka na aéroport bazotiaka kama eloko na bango wana ezwi température mais coronavirus ekoti
Nous sommes devant un problème sérieux. Il y a un frère qui m'a appelé ce matin, na Suisse, à l'obia salama kamba sécurité, mais loko wana il faut batia batu, baba na kotinda ta camion zoke ne kopesa batu ata loso na sukali na chaque porte. Negonanga. Obi keta on azo réfléchir na zolo bakanza mbasala kaka. Nzamba sala kaka. Parce que nenge to aliao, ezana bao bazon dima, ezana bao bazon dimate. Ba musu pe bazolo ba neni ni bato babandi ko kufate. Je vu mutu moko azo seksanga na Facebook. Alobi ba chinois ya biso biloko nyoso batindela ka biso za ka pirate. Même coronavirus pirate o ezoboma na Italie. Au bout de 5 jours, il y a 300 personnes. Biso liwa ezate. Donc, il y a biso ezaka ya pirate. Donc, aux hommes, quelque part là, ils ont réflexion à minimiser et le ko eza grave. Bako saki biso kezwaka mutu mwindu te, ezwi batu mwindu. Lobby avion moko ya Air France et Kitina Douala. Avec 250 passagers. Batesté boy. 135 passagers basés déjà dans le coronavirus. Baté bango na quarantaine. Biso sikoyo na ville où il y a plus de 15 millions d'habitants bande konanga. Tokosila lokola basoso awat. Tokosila. Et les réalités sont différentes par rapport à la France, à la Belgique, aux États-Unis. Mais ce qui nous fait très mal, c'est que Macron a lobby, babeti maboko bandimi. La Belgique a lobby, babeti maboko. Les États-Unis. Mais tant qu'on a lobby, te. Yete chilo mwako bani. Yé Félix Akolo bani. Ainsi de suite. Na évité. Il y a certaines questions bani konangai. O ezo senga makamba politique et Martin Fayoulou qui a fait la vidéo, mon vieux, que je félicite. Qui a fait la vidéo. Il pouvait se dire, ngana opposant à Félix, ngai, nakosala biloko wana te totala, abandaka ko critiquer. Ezana biloko kota ka sentiment te parce que coronavirus soki bani ko boma e ko pona te clan politique te. Namoni batu, bazuyale, Kambila. Bon, ok, Kambila za mutu te. On veut tout politiser, même le virus, bando, en tout cas. Mboko. Pardon. O Kambila zui, o mutu pepe dazu. Eza lokola mutu azui lisuma ou bien likama moko boye, ezuye alors que za maladie eko ponate ke o opposant o ezanini. Mais mutu moko se kisinga lisu na Facebook, ndeko moko alobi coronavirus bien. Politicien aucun ne peut tout se faire soigner. Nalobi sans effet. Wanozolo bana babiso te. Ngana politicien modèle wana te. Sans effet na yo moko. Mais c'est une bonne réflexion. Bande konanga toye bakata ko salela ba réseaux sociaux. Au moins ba maga mususu ezo pesa quand même moi réflexion. Parce que coronavirus ceux qui osent à l'hôpital à malamu te boko tokosila awa. Na biso, na chef de l'État, na mutu nyonso biso awa. Ezate que non, il a été évacué pour le traitement te. Biso nyonso awa, komba ya kaje wana boyokaka. Obeli coronavirus, naza ministre kaka awa. Naza mutu pamba kaka awa. Donc bako traiter biso ndenge moko. Et ekopesa biso leçon. Ya ke totonga ba hôpitaux ya malamu. Touti ko perdre. Bienvenue à Palata, mon collègue, président MS G7. Akeyo kufela na Kisangani pona nini? Bana Kisangani bazawana. Bazwazo ba poste awa na koya kotanga bakomo na bino. Eloko bazo veye na ngweza te, mutu asuka na yeka ka akepoto. Mukolo katumba mwanke azo sala accident akufi. Pas de morgue na Bukavu. Ezali na Kavumu. Batanda na Bashebo. Morgue ezate. Mais ba leader ya Bukavu bazali kaka. C'est nous qui sommes les leaders. Balinga mutu ale kalibosote. Et puis batongo bazaka mitema lokola bandoki moko boye.
hein ya bi ami tia leader aligné mutu mususu te ami tia leader ya ko moko boy. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Coronavirus oyo a quelque chose malheur bon. Et puis ndeko ya beninga na Genève alobi kana na zo solo na yo bo ndeko Eliezer na éviter so itoko solo na yo lisu parce que maladie wana ndenge côté libino na bi sans effet na yo. Donc yo zo sambela kaka ngana ezo ngai na kufa. Izanini. Ngai itoko solo na yo kaka. Dis-moi ce qui okufi kuna là d'accord. Ce qui okufi te to solo la yo pe okufa te. To solo la kaka. Et ça comme minimiser te tozo se consoler kaka parce que maladie oyo ndenge ye na ndenge zo salema na ba Italie. Docteur Bonaventure, un Congolais qui est là. Moussala donc azolo banangande ko Eliezer tozo pe maté tozo bunda pour que peut-être la semaine prochaine ba tension en pression en est diminuée. Mais to sambe la bande konanga pona nini? Lobby, tolongwaki na 4K, to komi na 7K. Lelo na évité ce qu'ils a combien? Mais il y avait 600 cas. Mutuna na tunaki, docteur Mouyembe na parlement tangwayaki na science académique. Na séance académique oyayaki. Na tunaki mutuna na lobby, les 600 cas o bozo landela. Boyebi place bazali to boyebite. To koza la ndenge to vandi boye nazana bazolozolo nzoka nde aza déjà na coronavirus. Aya filmé ngai ali écoute donc ezo kende ndenge wana c'est plus dangereux menzamba sunga biso pona nini pour que bazwa déjà bakisi avant que biso ekende so kindenge nini tangu na kosili sawa nazo kende pa eteni le ministre ya santé docteur Eteni tozo kende na cadre ya ba élu ya Kinshasa. La dynamique qui fait bouger les choses. De 10. Total, comment nous pouvons sensibiliser le nôtre. Parce que pour ne pas voter, il faut basalat. Mais comment ça va se passer? Moutouezo bêta. Tantôt, toi qui n'est pas gouverneur, Gentini Ngobila. Tout ça, la Nengenine avec plus de 10 millions d'habitants. Quelles sont les dispositions? Bamasque et Zakoutouté. Ezo monanate. Ataba masque ngwe kokabatu nyonso. Comment ça va se passer? Batu baliaka auto du jour. Bandeko. C'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas une question à quoi kosali la opposition awa parce que biso to sali la opposition koleka bino. Bino bozoye ko la opposition bo vanda. Question ya santé ko sali opposition te. To yo opposition wana na France te. On a Belgique, témoin encore aux États-Unis. Il y a certaines questions qui réunissent les gens, Bande Konangai. Quel type de politique que nous voulons faire? Bande Konabino Baliawa. Oto Lingito Sala Congo Sokinegeni. Congo wana pone zala, il faut batu bazala. Mais il y a un danger qui se pointe à l'horizon. Est-ce que Togo Sangisa mécanicité totale, qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter que batu basila? C'est parmi les questions. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamoko alobi ba mesure nazui et kobima lokola ba mesure impopulaire oyo bato ebele ba kondima yango te oui bato ba kondima te mais complétons-nous. Ce n'est pas que otika le ligno ça la base électorale na iloko wana parce que bato ebele ndenge na ibisaki bino ndeko moko a publié na Facebook na photo to sala na marche de santé au candidat na bino ya nini nalobi yaka to oliayo yaka watokolia yo na mapono miangwane koya. Il ne faut pas que ça la sentiment ya modèle wana. On ne peut pas chercher à tailler un électorat sur base ya liwa batu. On ne doit pas s'opposer à tout. To sala nini to sima na maboko c'est le moment que batu toko kati ko sima na maboko pona ko sala quelque chose. Maladi to sala ndenge nini? Tozwa sens nini parce que ndenge tokoloba awa muto akobima pe azate eza komba ya kaji moyen kende ona ke de awa bango pe ba pesi ba disposition chef de l'état lobi même pona okende na province il faut basa le examen toko kufa. Il est important
que toye bisabino yang boke bana biyamba yamba et puis mesure ngai na saluer en plus makama matango etikala ndenge na Lubumbashi ezalakati mokolo ebembezo bima parce que toko limiter ba dégâts nsusu mokolo ebembezo bima kaka na morgue wana bolili bokamati yango direct bake kokunda et puis batu bakende muke. C'est ça la décision qui a été prise. Et moi je suis pour que et continuer ndenge wana. Et continuer. Maintenant batu siko na ba réseaux sociaux. Oh ngulu ya kolia na kapela. Oh sikoyo. Donc ozomona ke mutu na yeza kana masanga na bambiance azobosa na même liwa. Bambianceur bokoyoka. Pas de boîte de nuit, pas de bar. Bisona bino melana ndako na yo mikolo yo melana mama. Ba ujana bape manano. Melana mama olinyi ko langwa. Zwa kazie na yo somba nengo renyako bimaka prêtre wana. Somba ba champagne na yo tango na ndako mela kuna. Pas plus de 20 personnes na esika moko. Mbote na bande kotu bakola nanga à travers le monde. Il fallait qu'il tobeta kaka mwa masolo ya ndenge wana. Bokola na maître Michel Eboma, conseiller principal et chef de l'État en matière ya mine. Otolobela ki makambo tango tolobaki makambo ya Sasim, abengi bisoke azana lumière moko ya kopesa tokotu na ye tozwa ndeko moko. Bonjour, monsieur Eliezer Tambwe. Bonjour. Babion de député. Le député à Solonena, à propos pour la biso batu ya prison. Prison c'est là on est boucani makasi na ebité. Soko koka message oyo petit na yo fikitolo. Mona sima prison na ngalo de la kaka propos pour na nzela ndenge boucani biso na petit pont wana mais c'est terrible prison makala. Ya tolo banana. Merci beaucoup ndeko nangai banzelezo bukana makasi na victoire accès zate partout nzela wana kota petit pont na moni ndenge bukani soki ça ne dépendait que de moi oveda kokaki ko taba brigade na chaque commune brigade ya contrôle dans chaque commune bazo kende libulu ebandi muke bazipi ainsi de suite ça va nous épargner ba dépenses belé mais our système tika ebeba bongo to benda mbongo tozwa ndeko msusu. Bonjour ndeko Eliezer nalo kaka olobela kalisusu RDC monde lisusu te nazali koloba ete na tango malade oyo eye président français alobaki ete l'air est grave l'air a sonné et lobi pe nayokaki mokonzi na biso ya mboka Félix Antoine alobaki pe que l'air est grave mais na tango bokechu alobaka que l'air est grave bato bazwaka yango à la légèreté. C'est que malade oyo pe eza lokola bitumba ya beni bainosa bakufaka na beni lisase ekoki koya pe ezwi yo ubimaki te osala eloko te lisase ekoki okuta na kati ya ndako nde yango bokechu apekisaka baaktivité tout neti bamizike babiloko nyonso wana mena ntango lelo maladi eye baaktivité nyonso ezali suspendi. Merci nalingi kolisa une minute. Merci beaucoup papa nanga nde place pe na zoloba bokechu wa yambo ndeko nanga c'est maintenant que to simbana to la kisabo moko pona mboka wana balobi la situation est grave. Oui, la situation est grave parce que maladi wane ko sili sabat toutes les activités suspendues. Mais je pense que suspension y a activité na angle o ya maladie na suspension y a activité na angle zolo ba ya bokechu par rapport à la musique. Ce sont d'abord deux situations différentes. Pourquoi je vais expliquer pour que oyo kanga malam. Je ne veux pas qu'il y ait une confusion. Oyo ya suspension c'est une opposition par rapport à la situation en Mboka. Comment le pays est géré. C'est ça l'opposition. Oh, bah, tant que
situation cause la malam te bino musique bokobeta awate parce que zo distraire biso. Mais oyo etali ni opposant te ni muto majorité te. Oyo etali biso ni surtout. Na yebo kechu place azali. Ero yazo mibatela pona coronavirus. Na ba komanda eso ndeko nanga oyo abo. Oyo aboya ngai asala na video. Azata kenga. Na invite soja za yuko kanisa ke monsieur tamwende kona ya ko répondre ngala za mtu ndengwana te. Quand j'ai eu une relation avec une personne, j'ai dit to cause la divergence ya ba vu mais bon motoka ka bagardaka. Je pense aussi que c'est ça. Alors, place mutu nyonso azali komibate. Même kuna batu batosi pona nini parce que gouvernement évite décision. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'opposition là-bas. Il y a certains points qui doivent nous mettre ensemble. Parce que les lots, maman ya wayambo, azalaka awa, famille nae, ezalaka awa, partout wana, malade ezokota, nenge ezokote la bino. Mutu na mutu, azomi batela. C'est là que vous avez vu Martin Fayoulou faire une vidéo pour nakotali sabatuke. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas opposant, non, il est opposant. Mais on ne s'oppose pas na eloko ezo menacer toute une nation. Iza ndenge wana tozwa ndeko mususu. Bonjour, moi Nakolo Lupangu. Bonjour. Ezangai Peggy na Benjo na Lupumbashi. Oui, Peggy. Ndeko nangai tokomi wapi? Oui. Message à chef de l'État oya salaki pour la état des nations et bouleverser makambu na Lubumbashi. Donc fufu ebimi saka fufu ya 25 kilos ebimi na 34 000, 35 000 et komi 65 000, 70 000. Ah, bandeko. Tozo mi bomaka biso mo ba Congolais. Voilà. Yango ana lobela ngondeko na ngai tokomi wapi? Merci beaucoup. Tango azoloba message ya chef de l'État na nation. Wana iza message ya lobby. Depuis kaka ba lobby Congolais ala muki kaka matisi biloko. Yemoko amatisi biloko. Olingo bo manani obo mandeko na yo. Pona oza mbongo yo pe omani sojo za mutema mabe coronavirus ekozwa yo kotika mbongo wa. Soki ngai eloko nazo sambela yango nzambe muto wa mutema mabe coronavirus elandaye. C'est pas possible. Siko linyo salela nani mabe toza ndeko mususu. Bonjour monsieur Léger. Bonjour ngai masamba na vaina kumileli. To ba virisi yango nango. Izo be fe na ngweza ndengeni. To ibo be fe na. Ok, coronavirus be fe na ngweza ndengeni nini? Okobana koyoka fièvre. Okobana ko tousser. Balobaki lisusu nini? Et complication à respiration. Oyika kozo pema lisusu bien te. Moko pe mo diarrhée ko bakisama. Donc ce que bozo kage ezobo mabatu parce que ezokanga pema. Yango na tunaki hôpital mama yemo. Toza na disposition nini ya ko pallier parce que nde hôpital général non. Ba bonbonne combien? Parce que yango ezokanga pema. Surtout bandeko. Il faut que ceux qui ont un diabète, ceux qui ont une maladie moko boye, et comme ça anticorps un peu faible, batu baza beaucoup plus exposé bangwana. Yango bozo mona izo zwa kabana mike izo zwa mikolo. Ce n'est pas que yo age ya katikati wane kozwa yote. Il suffit seulement que ait trouvé moins place moko boye parce que virus en soi. Ezakana si moko boye te traiter soki ndenge bazo chubaka batu batonga yake ba renforcer ba anticorps ainsi de suite. Foko eba ndenge nini ba makamango ezali ko salema totala pour que tozwa ndeko mususu. Ça c'est 2 minutes 2 minutes et 19, on ne saura pas prendre ça tozwa oyo il y a 59 secondes. Ouais, bonsoir honorable Ndeko Eliezer. C'est Glody Gloda depuis Istanbul. Honorable, la question dans les aboués. Est-ce que à lire au pasteur Mokuna
azosala ou bien loko initiative oyo pasteur Mukuna asali réveil patriotique o vision na eda ozo soutenir yango ou bien ozo monango loko la distraction oyo système na ya réveil patriotique et pour na ozo monango eza initiative ya bien to eza initiative ya mabe parce que oyo zoloba na oyo zoloba eza nango pe bien mais na habité siko d'après yo eza ba initiative ya bien ou bien eza kaka distraction donc ok osonga biso pe na place wana merci. Ok, merci merci beaucoup mon frère. Nalingi ko sala penza analyse sur ce que l'évêque Pascal Mukuna zo sala aza d'abord mutu ya église de réveil ce qui azo sala réveil ezaka malamu mais ngana zo lobelo komoko omani biloko évêque Pascal Mukuna zo sala siko eza biloko to sala bambula na bambula na lobi boyende konanga makambu évêque Pascal Mukuna zo sala siko eza makambu biso to sala bambula na bambula. L'église catholique a fait ça. Hermoko église de réveil na ba pentecôtiste ba sataka une église catholique. Il faut tous à la logique. Parce qu'il prenait des positions. Côté ngana zo kendete eza côté ya xénophobie. Kunate. Kuna moi je ne suis pas d'accord. Parce que même ba Rwandais wana peuple congolais soki okena est okotuna bato bavandaka kuna bavivaka na ba Rwandais bo. C'est la politique rwandaise biso totelemelaka yango. Mais oyo azo ça les amala. Mais j'estime aussi que moi na mobile les a oyo alobaka na sima mututi. Kombo nanga misitambo. Moi na mobile atalaka mutu alobi na ye. Moi, je suis très contre les gens qui critiquent Kabila aujourd'hui parce qu'il s'est accueilli. Azali sous le pouvoir. Il fallait le regarder en face et le critiquer pendant qu'il avait l'impérium. C'est ma position. On ne doit pas tirer sur un cadavre. Le Kabila, Azali sous danger mon côté. Yaka kosala mutu eloko mon côté. Loba na yo nengo koloba eloko mon côté. Mais tozaki koluka tozale belé tangu Kabila zalaki l'imperium wana tozo tambola masasi zo beta. Donc biloko biso hein ozomona yango to yako découvrir peut-être que coronavirus OP tokozwa kisi na ngoka na kati ya gaz lacrymogène. Omoni biloko wangu yango moni bakanga ba mouvement citoyen bakanga ba combattant bakanga donc ba tout bazwa ba problème ba sérieux. Je suis pour. Je suis encore pour. Bato ya lobby, moi je vais me poser na Félix pendant qu'il est au pouvoir, moi dois s'opposer na ye. Là je suis d'accord. Oleako bamba mabanga na ebembe. Et pendant qu'on invitait Bato dans le rang, même les musulmans s'est exprimé à une certaine période. Bazo fait position. Ah c'est ça. Je pense que Oyoki. Je pense que Oyoki Toluka Tozwande comme Soussou. Oui, bonjour, monsieur Eliezer. Moi, je suis monsieur Tando, j'habite le Canada. Nalinga qui n'a confié Binelo Komoko. N'habite ce que président Félix Ayebiango. Depuis l'époque à Mobutu, Mongo, il y a électricité Zako Wuta, na Zambie, Afrique du Sud. Bamboka wana mbongo moge bima hakuna. Et là papa Kabila kotaki Kabila le père bazouti na émissaire azoki ndiko za mbongo wana. Maintenant est-ce que Félix ayebi yango mbongo ebimaka eza mbongo ebele ebimaka mpona électricité wana. Donc eza eloko moko mbongo wana oyo ebimaka wana ekoki mpe kosala bamisala ebele na SNL wana. Mais mbongo wana ekenda par contre na présidence. Est-ce que Félix ayebi yango? Nzamba pambola bino. Bye bye. Merci beaucoup. Est-ce que Félix ayebi yango? Cabinet à chef de l'État. Makamamongo bakoloba. Bino ne boko répondre.
Mais na lignina ebisawe loko moko papa. Omoni régie des eaux wana. Société wana ezokufa. Oyi pona nini ezokufa. Ba dépouiller société wana na ba ressources nango nyonso. Jusqu'à voter une loi sur l'eau. À son temps, la régie des eaux, Azalaki Bralima à Kobimisa, facture à Bralima, facture à Bra Congo, ba grande société wana bazo bimisa mbongo ya mai, la société fonctionnait. Bazui ba généraliser ma kamunions et comme ceux qui mupayani na ye, asali loko na ye wana, asali société na ye, abandi ko benda mai ya forage, nde yango azo salila. Il n'a rien à voir avec la régie des eaux. Comme conséquence, régie des eaux tikali kaka na petit peuple, na ba politicien o ba futakate. Voilà la difficulté. Régie des eaux tikali kaka na petit peuple, na ba politicien oh ils n'avaient pas excellence boy. Ils n'avaient pas excellence. Excellence wana futa facture te. Oye wana kokuta ba garde ba kofia ko la yo fimbu na ba facture na yo timimbango. Okende wapi soki osakani balongoli si omusala. Mais bazo ba libéraliser jusqu'à voter une loi. Na éviter naza parlementaire les lots mais bayaya na biso nos aînés na musalo et loko ni etinda ki bango ba tia disposition ya ko dépouiller régie des eaux na makamunios. Tout ce que vous voyez comme ba boulangerie, tout ce que vous voyez comme ba société, bazo kalisusu ma ya régie des eaux te. Ezande bazo sala ka ba forage na bango ba comme autonome. Comme conséquence, société wana ezo kinda ko kufa. Na nombre ya batu bazana bango, na ba congolais bangaja, voilà la situation. Mais mbango wana lobie utaka. Na habite les cabinets à chef de l'État autozo sengaka évaluation chaque jour. Bazawana, bon, to éviter ceux qui bakosala ndenge nini tozwa ndeko mususu. Allô? Allô? Oh, ndeko wana zwamite 3 minutes 45 et 39 secondes. On ne sait pas prendre ça, s'il vous plaît, parce que ça n'a pas respecté les règles. Oh, nenge to kana ndenge nini akosala tozwa. Oh. Bonjour ndeko Eliezer, nazamoko oyo alandaka tokomi wapi makasi, mais mutuna nanga eza boye. Mbongo ya ba parking ya ba susiat ekendaka wapi o? Ya mibale pona nini Gentini atika te responsabilité ya ba foule na municipalité comme ça yé atika ka suivi. Bonjour ndeko Eliezer, na ligne na yeba pourquoi balongola cours ya SM na éducation civique, je pense. Est-ce que l'État est-ce que l'État a kotiko kangaba école nyonso ya mike mikete po eza atana cours ya récréation te une récré ba élève nyonso na balabala? Voyez un peu de les risques. Ok, ndekonanga, je vois il a même ajouté un audio. Oui. Bonsoir honorable. Le temps me permet maintenant, seulement parce que c'est maintenant que j'ai le temps peut-être de vous parler un peu de cette pandémie. Donc je me demande, dans mon canyon, sur la Kangi la frontière, pourquoi Awana Bakangi était estisé parce que pas mal d'âmes dans la zone qui était besoin de la zone sur la frontière. Ils ont comme tout. Mais première dame à Zaliat. Balobé Azad. Première dame. Va contrôler alobi ba gagner ba frontière pour parce que première dame na zongité to ndenge nini. Première dame Azalia, chef de l'État Chalobaki lobby, je pense que Hollanda qui est peut-être que le message est tinda kiango avant. Bonjour mwana kolo lupangu. Papa, osala makasi na parlement olobela biso pona problème ya ba deuil. Soki
euti na morgue ekende direct na cimetière mais yango nde tolobia po ekomi problème mpona kokunda deuil eza ndeko pepe na Delvaux. Merci beaucoup ndeko yango nazo soutenir mesure wana et continuer parce que ekomaki lokola eloko mosusu tozwa ndeko mosusu. Bonsoir ndeko Lizer na landi mission na sepeli mingi na question ndeko atunaki mpona baburundais bakotaki wana mais soki bokangi baburundais na bozongisa bango bongo barwandais bakota bozoloba nini bo bazokota kaka mpe baza ebele bavandi na bino toyebi bango tozalaka na bango bazalaki barwandais me bakoma bacongolais e bazwa nayebi te explike biso eza na ndenge nini baburundais tozongisi bongo barwandais papa nanga oyebi makambo ya barwandais oyo barwandais bakota biso ti na misisa il faut tokende nango malembe pour que bango mpe bazonga po ezalaka te ozomona bakomi confondu bamosusu bakomi kozwa bafonction ainsi de suite ezalaka problème mais avec la complicité de vos frères bakongolais tozwa ndeko mosusu bien ka respecte te. Alo ndeko Lezer ngala ngai naloba boye nabengi yo a partir ya njili mpona ka oyo ya kuluna esila ezaka mwa pasi parce que la police bazo travailler dans ba 00 ya bakuluna preno kanga na njili la quartier 13 c'était avant-hier bakuluna bakoti na famille moko papa ngasala na ministère ya mine bayeba zwa mbongo basengi mo menace papa za na mbongo te bamemi mwana na ye ya 6 ans au moment on a comme na zolo selo voice au mwana na ya 6 ans tilelo amonani te de na kwa na biso na quartier 9 ba auto côté la PV na biso mo sala ane ka délégué na Congo bayaki na kolo ba légion ya ba kuluna ba bandi bakoti na famille bamenace bazwi mbongo bazwi bafi na emisatu na mwasi na bakiti na baona se bavioler bango ti bazongisa bango donc colonel na biso azana chango awa alobaka zotonga bandako na ye na mbongo oyo akukanga bakuna yeso akikuna zwi kama 300,000 francs soki 100 $ na soki 100,000 na ye 200,000 na ye azotonga ndako na ye à quoi sert bon keto ndima keto zana colonel moko na chango eza kitoko te. C'est pas possible au respecta qui t'a hanté mais na préféra qui quand même kozoyo c'est grave ça ndeko nangai au continue de langue adresse précise moi je vais appeler le général on ne peut pas tolérer ça toko kitana yeto e baba famille oyo bake bazwi mwana 6 ans et pas bakuluna et puis mususu bayeba non c'est pas possible tindelanga ba adresse ndeko nanga nazo promettre yo je vais appeler le général to kitana ye na changu kuna so gezana ba eli ya changu te ba ko sala loko moko te toko kita kasi pour que va prendre comment intervenir pour na kaya ba électeur na bango c'est pas possible mwana wana ya 6 ans siko ba bomaye to akenda wapi tozwa ndeko mususu. Bonjour papa, expliquez-vous un peu en Kamba vendredi. Et Zandini, pour tout comprendre que vendredi bobi mati. Tamtoeza kananda kuna. Zandini expliquez nantoyo. Bon, ngana ebi makambu ya nini te ya vendredi te. Balobika ke bosanga na groupe te. Bon, ba mesure yango ezo compliqué pona kozwa yango pamba te. Ba réalité ils a compliqué oya vendredi na éviter il faut qu'on soit pas précaution par rapport à coronavirus tous en comme sous. Bonsoir ndeko Lizer. Bonsoir. Là il monsieur Frank Manda avandi na ba opo tozo ba tembo kwa musho tozo kende wapi tosala bomabe toluka bomabe tosala moko. Ils a compliqué ndeko nangai nous devons nous lever comme un seul homme pour nous défendre ce qui est le wa mabezali kolobela yango sanko banga tozonde ko mususu. Bonsoir honorable. Bonsoir. Tambo Momba, ngai Marquis Kabala LM. Naza Tambo Momba te, na Tambo Eliezer Tambo. Na bengi pona otuna par rapport à émission ndenge banda kole. On dirait yona papa molia est-ce que courant les gars les sous ndenge zaka liboso. Otomoni ba menacer tomoni yote pe to yote. Wana liboso yemi balé. Est-ce que magistrat nayebi ke magistrat za mutu aza ya koyeba mibeko est-ce que magistrat aza na droit ya kokanga député en fonction
po tomoni ba magistrat bakangi papa Molière likambo kamwa oyo aza député national na tuna est-ce que ba député baza na droit kokanga ye hors constitution omeka korépondre biso mpe ya suka mpe biso programme et émission po tomesana na kolanda yo tolingaka yo mingi. Merci. Merci beaucoup. Ebi bona di nazo sek. Pona émission bozana tokomi wa pi télévision landaka ngo chaque jour okobanda ko landaka ba émission ndengwa chaque jour masologa yokana nu tranche ngo masolo na député otuni olobi tomona kabino na papa Molière lisusu te bakangie soki ndenge nini le lombo je l'ai aussi appris ngai na yabakite j'ai appris que bakanga ki mais oye eliye wana yango yelanga na kasavubuti. La différence c'est que yé au moins bakangie mes notes mais nga balinga babetanga masasi akenda yikotala mutu na qualité na ye ya kidepite nga pe na kenda kotala babomi wewa babotoli ba moto yazala kite azaki na Afrique du Sud babengi bomona ba émission sala contre nga na répondate na lobele ko moko te akotela la police wana lelo abandi koloba bakanga bato mutu moko te akoti ko se faire ennemi de la police parce que la police nous sécurise nous tous. Mais biso en tant que ba député soit qui likambo ezali okokita sur terrain ngai kandengo je former nga wana ngana ebili kamute banda kaka balingaka ko boma ngai eke baleka na nzela na ye parce que ba yebaka que Eliezer na Molière bazaka batu moko pour fragiliser Eliezer to sala nini to za Molière bazuye pe ali abandi ko attaquer asala autant de émissions ngana sala te émission mogote. Mais j'avais compris une chose que ezapona appartenance politique ya za mutu ya FCC batu ya Kabila ngai na za mutu ya changement mutu combattant, tout simplement ça. C'est dans ce sens là que j'avais compris que makambu ya politique et je ne pouvais pas l'en vouloir. Je lui avais écrit nandimi parce que na politique tozaka na famille politique mon côté tozaki ko sala bémission d'ensemble émission ya babola eza émission to initianga ina papa Léon to sali bémission na bambule belé. Mais c'est fait que à un moment donné tant to komi na politique yaza na famille politique na ye na kati ya FCC ngai naza côté ngana zaleli ngana combattant. Alors vous m'informez ngai na ebaki eloko mon côté kandengo zolo bawana mais ezo pesa quand même moi rappelle mon kobo ya que ce qui est vu ndeke tchakou kosekate. On ne peut pas encourager qu'on puisse humilier un député. Et moi j'ai été humilié. Viens anga la changa. Ce n'est pas qu'il n'a lâché ceux qui n'avaient pas kana linga ina kita. Ceux qui n'avaient pas kana linga ina kita nanga. Azavi nanga. Mais n'avaient pas quitté. Mais ce n'est que l'histoire qui se répète. Hier au moins à l'obi bakanye kraka menga balinga babetanga masasi, je pouvais mourir ce jour-là. Place one. Image wana beaucoup moins. Image wana beaucoup moins. Talas ko ndenge bakye ko zoyer pour que à réagir contre nga. Ngale kinaye. To ça ndenge to kota na ba polémique. Te ngana kota ba polémique. Wana kozelanga okolemba finga na yo loba na yo ngana tikali ndengwa tozo ndeko mususu. Alors bonsoir ndeko Eliezer, c'est Dadi depuis Masina, Dadi Mabengi. Question nangeza bwena ina tuna dossier papa Molière bakanga ki pa mwana mwasi wana eza nini petoni to eba effectivement soki eza nini expliquer biso clairement akende komisa banani pe bakanga ki pona nini. Bon, ndeko nanga na uchi ko répondre na ndeko vous m'informez na éviter ce qui akendaki ko bimisa nani pona nini, ça fait un bout de temps to solo la kalisusu na viete parce que aleva option ya ko kanisa ke ngai
ngai tambwe nazo tambola lokola mtu ayebi mibeko te na lingina la kisabatu soki ndenge nini alors que je respecte très bien la police, je respecte bien le militaire. Mais en tant qu'élu, quand il y a quelque chose, mtu akope kisanga ko kita sur terrain. Yango na kitaki. Bon, jusque là ngana ebi makambute, na ebité qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quand ndenge nazo kawana, tozande ko mususu. Bonjour honorable. Nabebi na commune ya Nsele. Bon. À propos ya coronavirus na ville na biso ya Kinshasa jusqu'à présent même makambo ministre Kalobaki eza na badoute parce que ba preuve moko tangible ezali te par rapport même na débat où ezalaki na tongo na honorable Papa Lemba bato bakendaki ko examiner moto wana bazalaki na équipement te. En plus de cela ce qui me président ko yiko ekatina ko ba disponibilité na ko yiko soa ce qui le la lobia kanga ba école ba marché et comment population ba ko ekatina ko vivre na ville ya Kinshasa parce que la situation est un peu dure. Merci beaucoup. Merci. Dossier ya maladie ezali de konanga. Parmi les cas au bazoe sabine ya 7 cas, ezana infirmier moko azwaki maladie likolo a ko traiter. Il y a un infirmier. Donc la maladie est là. Et au lobby chef de l'État lobaki depuis lobby n'a habité ce que l'on dit était pour nanini. Après 2 minutes 24, on ne saura pas le prendre, ça n'a pas respecté le principe. Tous on est comme ça. Oui, allons de Eliezer. Oui, nalingi na loba, eza na société moko eza na niveau ya kiyimbi wana. Babenga kayango NU. Société wana banda ezwa ba dossier ya batu mususu basala de baza wana depuis 2006. Na 2006 tilelo ata mutu moko te abandi kosala. Mais ceux qui okeyi kuna ono bazo engager batu. Ceux qui yo komi ke ba engager ba koyebisa yo ke il faut opesa $45 et puis à la fin du mois tu es obligé ya ko versa kambongo $25. Mais bon wango banda bato bapesi ya ba mususu ça fait maintenant plus de 16 ans depuis 2006 ba mususu basala raté mais bazaka bon mais quand un peu ko vérifier pour éclairer pour population sinon te bazo escroquer bato waneza ba muyibi papa mutoko kende ko luka musala te baba ndiko senga yo mbongo eza muyibi muto akenda ko luka musala pona anzwa mbongo muto akenda ko luka musala te pona abanda kozwa pona kende ko pesa mbongo c'est pas ça. Bonjour ndeko Tambwe ezanga ingénieur Boboto depuis commune ya Lemba vers route Unikin précisément Nare et Limo Santo OVD atika na ye musala nzela ezate papa. OK. Tozo meka ko buskile bango papa na ngai tozo ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Siko awa ba fontaine surtout bazokanga na kata capitale tokosuka boni. Tokosuka ndenge na kata capitale awa tokufa toni. Eza compliqué. Na bindenge nini tokosala te ndeko nanga. Sa ekopesa biso leçon ya kotala soki tozo produire nini. Sali mokolo lopango eza ingénieur Henri Pinipini de Pintsele. Nazotu na soki RDC ezozela nini po bazwa ba mesure pour na coronavirus déjà 4e cas. Tokomi déjà na plus que ça. Les mesures ont été prises par le chef de l'État, Bolandi Yango. L'arrestation de Kabila sera une grande délivrance des Congolais. Oh. Bon. Les points de vie naye, tous en comme sous. Allô. Allô. Pasteur Blaim son ayo ya lelo ebimite. Bonjour honorable, vous en tant que élevant dignité, qu'est-ce que vous pouvez dire aux soi-disant notables Songé par rapport au sous-développement de notre lieu de province? N'oubliez pas qu'un fils digne de notre province, Fidirkab,
de Kabila, dirions-nous que c'est la sorcellerie imposée ou bien j'ignore ou l'ignorance. Prière développer ces dossiers qui te concernent aussi. Trop de ravins. Bon, ngai na lobela ki makambo oyo ya ba ravin oyo ezali ko ravager cité ya Kabinda qui est le chef lié de la Lomami. Makambo zolo ya bato baleka ki directeur de cabinet ya chef de l'état. Moi je ne viens pas faire de polémique. Mutu na mutu ayeba que na chiluba balobaka mvula uleje la kaluma kwa abu. Lelo tozali na coronavirus olinga te o kangamao. Ça va nous donner les sons ya kosala ba hôpitaux pona ya malamu pona biso moko. Ezande ngomona ka hôpital ya cinquantenaire wana basala ngoka pona ko distraire bato. Nde bachaka viena ngako ya jalo bache wana pona ko meka na nzoto ya tata wana tibo ya kenda. C'est quand même un dossier. Merci Eliezer Tambo, votre retour au plateau pour les bonnes informations. Mais je souhaiterais que vos émissions commencent par votre générique des années. Il y a mbutu, il y a identification, il y a réclamation, il y a paie sa facture, tokabouane. Oui, là c'est Amos Lubaki et Manix Kembolo Baeba. Parce que Tolobaki, année 2020, pas seulement qu'ils ont année à comment on clair, mais ils ont année à paie sa facture, tokabouane. Et des fois on ne marche pas toujours à la même vitesse ngana ba service nanga et nazana ba petit nanga moko bazaka lokola kolona FCC et puis bazo travailler pa nanga izaka kotindika lokola mutu kezanga ezanga démarreur tous en ndeko mususu. Bonjour moi Kolo Pang. Bonjour. Ngala tata moi sa Kolo Pang. Ndeke leze na toni boy papa na ngai na moni ba réfugié de ba koti na Goma ndenge ba bezo benga na ba mutuka bazo kimba koti ba na bato na bato est-ce que réellement vraiment ba ko komati na Burundi ya solo bi ba okita na nzela po ngave mana lingi na mona nde ba okita na Burundi mona zo mona po mo makamsa na mboka na mo zo mona po za ko golo ba bo mo ba kena nzela ba kiti na nzela ba koti na ba na RDC endekeleze ese bakokoma na Burundi maya solo ndenge bamatisi bango na bato wana tolingi pe tomona bakoma vraiment di destination vraiment na Burundi tomona yango so tomoni yango te binderese esa kitoko te en tout cas na sepene na chef l'état makamba sali en tout cas na sepene makasa continuer ka rythme bu nzamba ko sunga ka to tsaka pe na ba prière merci ndekeleze. Merci beaucoup maman soena biso ezao wana ba congolais faut ba collaborer parce que nous surtout wana eza bango biso moko ba congolais ba bazola kisanga ipa trésor kuna ke il faut 4 minutes na yoseliki zelana bengela yo ka tata wana lobaka il faut ba évaluer nanu équipe ya programmation. Bonsoir papa Eliezer. Bonsoir. Député. En fait nanga na lobali sous boye. Est-ce que vraiment Félix a ko ça l'effort akabola ba ministère o ezali technique par rapport ya choix ya ba dirigeant nango, ça veut dire ba mandataire ya l'état o bazana ba structure technique aluka bato yo bazana profil technique ya kokumba ba ministère wana to ba mandataire ya ba l'état aluka bato bazana profil wana et non aluka bango par rapport ya aspect politique. Parce que aspect politique, ils ont le lot, Moutasala droit à se retrouver ministre urbanisme, Moutasala droit à se retrouver ministère ITPR. Donc il n'a rien à voir dans le profil par rapport à Shawana. Ok, tout ce qui s'appelle Nandekoana Pona Lilo, oui, Ndekonanga, pour ça, na biso zanine, bâtir les gens capables de faire avancer les choses pour les peuples se retrouvent. Les lois qui ont tali, et comme oyo abeti koto oyo Eliezer bakeko kanga ba photo na école danga malobi Eliezer azofuta bato te. Oh papa au moins ngai nasali quand même moi effort wana école na kenda kozwa ata 100 francs te, même pas 100 francs. J'ai fait ba effort tala ba condition na sala. Voilà le rêve que j'avais tant que tozozwa ba ordinateur, tozozwa ba tablette, tozozo ezaya ke to rapprocher quand même bana wana ya coin
batanga lokola bana misu batanga na Gombe. Mwana soki akomi na poto a paniqué parce qu'il a mon tablette. On a essayé de faire ça tout en aidant nos frères que bazo kama musala tamuke. Balobi wala basali 2 mois afutaka batute ainsi de suite. Ngana éviter. Na moni collègue danga dondo mbasa tindelinga lien batindeli. Tala collègue na yo Eliezer azofuta batute. Bon. Nazana magazine to komi wapi depuis 2012. Na bazwa retard il y a 5 jours te kaka moi oyo leginde bazwa ki retard na futa ki bango vers les 15 avec un retard de 2 semaines parce que mongo ezala kité politique ango to ke ko kota soki olingi ko zwa mongo mbango o kende ko mi faire corrompre ko bima ridicule. C'est un peu ça. Et cette école là quand ndenge bozo monela ngwa na mona kinde ko moko la kisa o uti ko pesa batu samba la kisa école na yo école nanga yango lycée technique Saint-Louis. Au Taliba Communine, Lukunga, je vous dis merci. Eza commercialité, bafutaka $160 na mois na moko par an. Et na humanité, eza na classe, eza na bana 3. Aux 160 multiplié par 3. Ba enseignant nyozo to wana bazo futa. Bazo tangisa to futa bango ndenge nini. C'est entre autres ça. Ba difficulté tozui. Où est le problème? Sans sponsor, zikoto sani. Kala mingi te heureusement bagani classe en auto vanda. Donc, nyoso tu wana batu bazo zanga argument, bazo kansake on va rouler M. Tambou. Si tu as des choses contre M. Tambou, le cas na télévision, loba biloko makasiti. Bozo yana biloko pété bondeni. Yo salela ta ba électeur na yo ta boutique te. Ozo ya ko attaquer au moins muto akeko loba merci na bana lukungu. Yo otik batika la jamais ko voter yo ko voter ya pam bozwa ka ba nomination ya COP na lobi boy bozwa ka ba nomination ni etango zotalanga soki na tsheo mundu ke hotel matin ngana zelaka bosangani et puis je marche dessus. Oui, ya ko broyer sans blague, ngana combattant. Bosakana na batu bozo sakana na bango. Voilà bande konanga. Na lingito suki sawana pona lilo. Mais nous devons insister sur une chose. La régie des zones ndenge boko monango ane kokufa. Balongoli substance nyoso. Jusqu'à voter une loi. Régie des eaux kokufa parce que ba grande société nyonso bako futa ba mbongo. Balongola yango bazo salela ma ya forage. Maintenant bazo salela ma ya forage, ba keka na ministère ya énergie, bazui certificat. Ba futi mbongo combien na certificat wana? Place batu bako sala calcul ya malamu te yango wana. Et ce certificat là, eza combien ya mbongo par rapport ya mbongo ya kokaki kokotsa na régie des eaux pour faire fonctionner? Eza compliqué bande konanga mais aka kamakambo. Coronavirus eza na Kinshasa, eza na Congo. Tozwango au sérieux bande konanga. Toye bande ni ya komi batela. Boko banda kolanda sur notre chaîne Nicolonios un élément sur coronavirus. Toko banda koza ba médecin ozana ma connaissance benga biso ya koleka. Oza spécialiste benga biso ya koleka. Opesa moi makanisi na yo. Plus 243 998 et 311 332. Au tiki message, il y a tout au plus 55 secondes. Moins d'une minute et koleka sans problème. By image, il y a longtemps et il y a minute et beleza compliqué. Voilà bande konanga. Et ça problème wanande za sérieux. Problème ya Kasavubu, cimetière à Kasavubu. Je vais vous dire une chose. Bande konanga. Nazomona batu bakolo bawana o même Félix a kokate soginin tala. Peuple a leki Félix Antoine Tshisekedi chilo mona makasi. Parce que ya mutu ateye wala. Tokondi mata cimetière ya Kasavubu. O balobi Safricom asombi asan. O ya somba marché alobi ko moderniser ke ko tonga bandaku.
20 Congolais moko azana 20 magasins ba pesa ye pona basala ka ba cop. Lelo bazui même place à milimo. O ba kotonga ata école munene ata stade ata nini ba Congolais ba yebaka. Bazui ba pesier ba lobby était Conseil d'État à se rendre jugement définitif et exécutoire. Bande konangai correction e yaka. Correction e yaka. Yango ngana zo tunaka bino. Sikoyo cour de cassation. Oyo balingi ba o tokotonga grand palais de justice place wana boko kende kotonge pa mutu ndenge nini boko zala ba locataire ya Sans Africom ou bien akateli bino ndambu pona nini pona mutema malamu ou bien c'est la concussion. Ce n'est pas normal. Et balingi bazwa kombo Tshisekedi baba mbayango wana Etienne Tshisekedi wa Mulumbu yango ngana lobaki toboyi ngai kandenge na koloba boye bandeko bolanda ngai soki bosali quelque chose te etali bino balingi ba blanchir un forfait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki akebite na ba conseiller bato bazana cabinet na c'est le moment d'agir. Tous les forfaits oyo Kabila tikaki oyo Kabila yemo kwa boyaka ba collaborateur na ye batika ngo veilleuse bazo bimisango pendant que Félix est là. Comme conséquence, nous se kolata Félix. Cimetière wana. Kabila lobaka tant qu'il sera chef de l'État ba kosala ngote. Alors que batuna ene mtu bateka yang. Batika ngo en veilleuse. Quand Félix est là, ba wana non, voilà le Conseil d'État décidé. Ah d'ailleurs tokotonga ndako moko, tokopesa ngo kombo Etienne Tshisekedi. On n'a pas besoin de ça. Ceux qui bolingi ko pesa Tshisekedi loko bo pesa na limité bisika ye moko apona longwa gombe aya na limité ko vanda bozo distraire nani banda kutu o bateka balingi baba na ko bimisa ngo malembe tina gare centrale wana boko mona bazongela. Nous on parlera l'avantage na coronavirus tozaka na banda ko biso to ko sala ka bémission. Place bovandi bolanda kaka. Même place ya chef de l'État. Na pesa kibino tranche oyo eza tranche yake o côté pas chef de l'État sans audience. Barrière ezate o bako cheke yo te. Yeso ya landite. Ata mwasi na ya kolanda. Soki mwasi na ya landite, ata mwana na ya kolanda ko tinde les liens. Ba onyo so tu bazo kale wana. Toko sote bango. C'est ça le problème, il y a terrain wana bande konanga. Na lingina kata pour que to kende kotala docteur Eteni to solola to équipe matériel ba chinois ba pesi biso matériel ba makambo belé to benga pe gentini ngobila. To tunae kini bopeto. Siko awa santé yo lobini. Merci Botika la branché sinon to monani sur votre chaîne Tokomi Wapi télévision sur TNT. Canal 62, bien que tu aies côté Moussou 78, côté Moussou 137, côté Moussou 60. Bah, pesa biso canal sal. Bah, tu as tenté beaucoup de ça, ma campagne. Bon, pesa biso 032. Télévision Moussou 022 Moussou. Oh, les autres Moussou. On ne comprend rien. Na internet, au s'abonner sur les anaposa à ce qui est sérieux. Nandeko Eliezer Tokokoma. Merci. Tout le monde.